congodialogue.com. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. congodialogue.com. Il va le pesanga Francine Ngembe. Alors Aïcha. Aïcha ça va jouer. Aïcha ça va démarrer. Aïcha. congodialogue.com. Bonjour président Costoman. Président. Bonjour. Comment on a Katia bis elongo na biso nyonso bata presse na honorable tongo tongo boye pesa mutukana. Pourquoi cette simplicité OK na biso nzela moko? Mais d'abord nengo lobi nazana ministre nanga Michel Kabeya. Zakle. Soko mobiso na kati boye. C'est l'image de Papa Wemba. Les alliés longia Papa Wemba. C'est-à-dire que ce qui humilité oyo toza na kati ya bus na bino toza kokende mowei esprit na yango na beaucoup d'humilité, contact facile et puis contact avec tous les milieux sociaux yango mo tozali awa parce que toza kokende koyamba vieux. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec Grada ou Banani, non. Ce sont les petits frères du vieux. Quels sont les bons souvenirs aux Obomba pour le feu papa? Mère, il y en a tellement. Il y en a tellement que c'est difficile de le quel est le meilleur souvenir. Il y a non, le tout dernier nous avons lié ensemble, Michel Lazalia. Le tout dernier tu vends des panaillés, d'abord on est venu la veille. Pour résoudre un problème, toujours. Même ma petite n'a problème. Il y a Robin Gabiso, il y a petit boy, il y a besoin de Kamnin. Viens à Sami Samsol Kamoro, ton styliste au Binavier bon, Abi Bozon à l'obit au ensemble. Ton commis, c'est le tout dernier parce qu'après on a voyagé qui. Ton Vandagi, ton Zarolia, ton Sorel Makambe Belé, Mukolo en avion. Makambe Belé, ton Sissi Kolia, ton Kitty Nabar Naé assez, ton Melimako, Pomoko Moko, ton Vandagi, on a beaucoup blagué ce jour-là. Alors, au moni vie, les amoulaïs, Bilili Pe, les a ébélés. Bilili les a ébélés. Mais Lélo, je pense que c'est difficile de faire le meilleur souvenir parce que chaque contact n'a vieux et c'est le meilleur souvenir à vie. Je n'ai jamais vu Nengen dans le bar toujours Moutou, sagesse en Nengen, simplicité en Nengen. Non, c'est quelqu'un qui. La preuve, c'est que tout le monde a abusé. Moutou n'a pas dit qu'il tous en abusent parce que nous faisons corps moralement, spirituellement, tout le monde vieux. Oui, c'est la bonne blague, c'est le cas Ndoto. C'est le cas Ndoto, et le baby Sibiso Mayele. Nenge tozali awa na bandi président Constant Omar Yaouto Lobayango. Honorable Zakari Bababaso Ayebi Bayebi. Nengeni tozalaki na Beaucoup n'était pas seulement un grand frère, un ami, un confident, c'est-à-dire un conseiller. Motoyo likambo soki ezali ata likambo nini Zakari nenga vandi wana ayebi makambo tokenda kosamba pona koboma ba moto ebele. Mais ce qui peut être lingaka ko pelisa ba moto tonga to pelisa ba moto mais to ezaka un esprit ya beaucoup té beaucoup la ki moto moko ya paix moto moko ya amour ngaka vraiment bato ba vivre bien avant na mokili ya Nzambe azali pe na mabena ye mais na bandi que malamu ya tata wana eleki parce que bato baza na matongi wana par exemple ebele ya ba papa ebele ya ba mama bazo kende kotala tata wana pour afouter la bango bana na bango ba classe ba hôpitaux ba makambo kili ba makambo na lobi makambo kili so yoki bana matonge lelo ba papa matonge ba mama matonge ndenge état psychologique baza na ngo lelo et charge émotionnelle baza na bango lelo et ali parce que tata wana
kombo mi pesaka bo ba pesaka ya papa Wemba ezaka pena na tina. Merci. congodialogue.com. On a complété les vieux dans auto loba wa moni vieux beaucoup laza a esprit mo nakasi o balandaki na ngai cérémonie à hommage au Côte d'Ivoire et rendre naie en présence de l'ancienne première dame madame Bédier. On va bien la maman ya bango nyonso to ko mo ne sota maman mo butu mo ko envie. O ba sala lobby Wemba était un homme riche. Riche peut-être dans un million, mais riche dans bon moto na talent. Ministre de la culture il y a Guinée. Oh ya lobby que papa m'a yembi ofele pour na bango pour na bango Ebola. À sa flow à lobby papa m'a ndima na Robeta. Papa ya témoignage à papa ya kaka. Oh ba lobby surier. Ba délégation ezoya. Maman Sassou a une délégation monene à Congo Brazzaville. Toza est belé ba petit avait beaucoup. Toza est belé na monde yo. Musu ba koma lobby na aéroport za Roinda. Mututu ndenge toza boye azana moi partie muke ya histoire, patrimoine ya histoire ya vie à papa Wemba. Et puis le fait que moni to telemi boye. Ils appellent pour to veiller pour que mémoire ya makambo azako yebisa biso ebunga te to perturber makambo azako lobana biso te pour que ça la bien to veiller nango pour la famille pour la bana pour la nous faisons partie de la famille de papa Wemba, il fait partie de notre famille. Les loso qui s'il y a peut-être grâce à papa Wemba toko ataba 20 000 tokena mikili ataba 20 000 dont à peu près 6 à 7 000 ba vie ebonga. Donc, vieux pendant chaque jour, chacun à son niveau. Moni, ce que je veux dire, mon ami, malheureusement, je mon ami, on a une commission. Tout ça, les robots, maman. Pour ceux qui disent parce que papa m'a balayé dans mi bali. Tata mi colo, bout, parce qu'on s'effondrer. Donc, mon colo, mon responsable dans le bureau. Président de l'Assemblée nationale à Leli, mon colo, ça dit, tata mi bimba responsable, bazo lela pena collé là-bas devant bana. Lobby honorable Didas Pemba Benginga, pour tout un programme. Tant que abina mutu wana betra concert on a témoigné dans ça. Pour il me souviens aux occasions ça la montée. Papa m'a betiti assis à lobby nae vient na photo combien. Ah Didas bon yo pour na logo mère ça la maboye défilé na betata. Ay bon apesa ta $100 bipesa ta $100 abina soko tanga ngalo bam abi comme ngonga ole rolenga lobi na bimisa $1000 na pesi vie on a s'effondre ti na tiki na téléphone ali na ça exemple bon ata 12 mi konzi minene o mususu to ozota il faut to tanga ba komona bango po mona ozo mituna mais na mutu oyo ba konzi ya étranger ba banque ba konzi ya ya ndenge na ndenge ambassadeur Christophe Musungu donc yekutu donc azokokati donc vieux aza sur 40 ans minimum il a vu un mboko il nous a influencé na ndenge moko d'une manière ou d'une autre donc le fait que vous en la presse pour rendre pena hommage makasi bino boyebi azako boya émission te azako ya mabino tout epana ye et voilà quoi. congodialogue.com. 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 Voici, toza déjà un aéroport
pona koyamba bongo nzoto ya papa Wemba ezokoma kala mingi te ndenge ezaka wana toza libanda abomona bien to na aéroport to toujours na les fatigables Darby aza déjà awa pona compte ya Congo Dialogue vraiment toye awa tongo tokomaki aba 6h donc tozela kaka accord eya et bon auto que nous rejoignons eza passe mingi papa Wemba rotika biso hier à salai ba cérémonie na Abidjan. Yangoana tozo zela pe a pa na biso to rendre ba hommage oyo eza dinaye vraiment eza dinaye ba décora qui est ba pese médaille ya ordre national kuna donc après na mboka na tozo zela ba rendre hommage moko ya bien digne de son nom. congodialogue.com. Commentaire ici, montre la image papa Nzambe na ngai mama Nzambe beaucoup papa bakala yango ya teri pango koti na filme bakala avec Okazoki. Je sais pas ceux qui m'ont aperçu de moi. Voilà, avec Coco, Moutazoya, la maman Amazon. Maman Amazon a encadré par avec Coco, les Cabozos, on en a à Londres. Et vraiment, ils ont passé Kamoyo. Donc, on a évité, nous avons Kanda, nous avons consommé. Caché qu'ils ont la mamie. Kamoyo, vraiment, on a dit, pas sur les angles, pas sur les angles. Vous voyez, c'est bon, vous avez papa ou Abanek, c'est négligé. Mais ça, on a caméraman dans un voyage, donc on a déjà une image dans mon bimba.
Amazon yo na. Akoti na bus. Akoti na bus. Akoti na bus. Akoti wa. Na bus. Mawasi kote mbali ne batin ebele hein. Qual médical là ça? Charles c'est là. Chauffeur, nous sommes à Capa. Chauffeur. Chauffeur. Poussez, ça va rouler, poussez. Poussez le 5, poussez. Poussez. Non, on est pour boucan, on a kiloté. La voiture est là 4.
Julien. Short. Kulutu. Yoana. Ça va? Oya moko. Oya moko. Aga musika te pour le spectacle. Kwa ngoyo. Kwa ngoyo. Kwa ngoyo. Toka ndege. Super. Kata tota reportage. Sana okito kei. Deni. Ah, ok. 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 Alors, full one, je La Simbio Boya, on est équilibre.
congodialogue.com. Voilà, on a beaucoup de bilili ya ndenge to uta ki Côte d'Ivoire. Malheureusement la Côte d'Ivoire to kitarité, to zaleka na kati avion. To yé
Comme na mboka na biso à Kinshasa, bomoni ndenge to wuti na corps banda aéroport. On a travaillé difficilement, mais avec Dieu, to zuka ba image. To travailler vraiment na passi donc au kota ezalaki passi mingi mais to yero kota kaka po kin eza bana kin balobi balela papa Wemba mutu aloba te na bala matongete mais ça a été difficile pour rentrer ici mais Dieu merci to koti to zuka bili na musique a fourmi. Bon, moi, je suis donc, quand je suis lundi, et je suis kati ya martyr. Bala matonge balobi vedi to la ta papa pembe bala gomme quoi. Il y a pembe to la rango papa musée. Et à pas mingi donc moi je ne croyais pas. Na ko ndima ke non papa Wemba atiki biso. Bon to pe ça merci mingi na Richmond en Célestel. A une délégation outi Paris. Belgique, merci Ming na Darby qui était au four et au moulin. Merci Ming na Mbala Matonge, merci Ming na Binonyo so oyo, toujours Congo dialogue intention na Bino. Merci Mingi na boss na biso Francine Ngembe pour tous ces moyens. congodialogue.com congodialogue.com Il va l'opé sanga Francine Ngembe congodialogue.com Il va l'opé sanga Francine Ngembe